Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Yeah. Dekona gana zako ebiso. Dekona gana. Salut les amis de 3W, avis du public, internet, site cher, il y a notre boss Didier Masuki. Mobile mandé Fapembe, motema ya super Anita Lelo. Vrai chéri Narata Lyon, moi sur beauté na etel misamato ya bamwa. On a peine profiter pour présenter ba condoléances nanga na mère boss nanga super Anita Lelo wa uti père de maman na vraiment ba courage maman au corps et c'est vendredi puis enterrement et samedi vraiment maman nzamba batela yo et maman abotaki maman pe akolisi maman abalisi et le maman pe nzamba esenyi ka zoya ki ne ko pe mador modi maman biso pe manakimia ba courage ebele na couple Didier Masuki wana moni super Anita le vrai chéri na kati Lyon vraiment ba courage et belé pour na diwa et notre maman monde ati l'autre na yembe bino artiste et comédien moko ozali combattant pe soldat au sakanate ya groupe Sinar qui a présent biso Caleb Tukebana ou bien so boyebi a faire $12,000 ou ils ont ndongo mikolo na télé ya artiste na biso Barcelone vraiment na pesi mbote pesa ali Barcelone tala yo mutu na kati quoi donc ni nezoleka entre Caleb na Naomi Barcelone. Mon abattement moi ça kangisi $12,000 nae après sur pour qu'il est nord il paraît ou n'a pas confirmé non il paraît ou Amélie na mbonga théâtre o ya pasi o na Congo théâtre ya Matolo théâtre ya Rosenga singa moi mbota moi surtout que moi na moi ça kangisi mbongo nae et comme que ba Amélie vraiment il sali pasi mingi yango le tout ça na soda na mo lobi le peut faire répondre na faire o ne to reçoit nae puis to reçoit makamebe tali sinark puis tali parole o ya joueur netka copia ntumo obine boyebi ni to pendant na époque bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Ouais, qui m'est allé na yo ko kando solo ba na yo kando ozo pesa feeling déjà émission. Ouais. Na se présenter na ba o ba yebingate pour monde des amonene. Voilà. Et après na ba tumsusu ba redécouvrir. Par rapport à Bamirmir, on a vu photo de sagesse et les kignons. Si vous katani le lot, le boko, bako le kelo le boko plastique, bako chao le boko plastique. Si vous bakati le kolo, bako kelo le kolo. Même tout ça bakati, jamais bako kelo muta plastique, te basa mutu moi na popi baya bacha. Donc il faut tout y barani ni tout ça là. Merci beaucoup d'avoir été au commun dans la situation. Tu vas nous carrière à l'eau là. Obligé de moment copier nos ans. Ah, faut copier. Au moins il va faire donc tout le bel angle trop. On a profité pour copier ça en sous le bambou de personnes ali. En sous le solo nous sommes mariés et mariage en sous le solo. Quand on a la babilo on fait ça sur Facebook et bomanga mabe. Les fantomas congolais. Les fantomas congolais. En sous le solo on a les fantomas. Quel lui de finesse non Robima. Ah quoi yo fantomas. Quel lui de finesse non Robima. T'es lui de finesse hier la moucheni déjà ça. Oh ya solo. Pour ça bon moni pour ça Caleb Tukebana asa moto a formaka. Donc nenga format en sous le solo. Azo formé la moucheni to moni ba la duchesse lelo bazate ba pede na dabaye to moni na ba absence ba mamulo po to moni ba ida baye o moni mayele o presa kale bazana ngo coach bengi azo zangango o moni eza
na cinéma pour na football et loko leki ko garder au stature et ça te mais pour ça qu'elle pas garder yango te pour ça qu'elle te bato au moni biso na Sinac soro kei ba reçoira moto aza logo la yo ba travailler ndeti yo nazo se souvenir n'époque ba Charlène Benz tango akendaki pour ça qu'elle bazwa ki ser na biso Belinda ser na so Belinda pour ça qu'elle ba sala textuellement Charlène Benz donc on a compris bien na bino na groupe Sinac ni botika na bozana ba photocopie te eza ba photocopie te eza au statut romone le bomi Real de Madrid lelo kokende ya Cristiano Ronaldo bana meilleur de jet bana meneur de jet bana mutu oyo ako remplacer formule te lelo Léopard lelo to beti classement o lobi to beti classement mais après ça Caleb tango akoma ba film na bike koto rolo mto memelanga ngo bien Tina Ramazani koto mto memelanga ngo bien Ada Saboko tato Nadine Mavinga dinana koto lola musheni so na PC yango koto so na PC yi de monelo ko na esungaka ezate ke okomi film bactère ba komo pesa mutu pasi eloko ana ezala vraiment pasi yango peso mbré ba coach bedo ko garder au statut de ezate ke bato tozana tozo remplacer ka bato na te bango ba travailler ka époque na bango ba sala musala ya bien lelo ba fruit na bango monani lelo Ans Lozolo parent belge donc lelo Ans Lozolo parent belge au tsiko bala ba félicitations malgré lukelenga visa ba pimelenga visa menga mope nenga na sala mariage Ans Lozolo pour ba pimelenga de visa par rapport à ba mambo belé donc mais relation ça rango bien tes relations na Ans Lozolo moni ba oyo ya kawana et ça par rapport à ba mambo mo boyelaka pour moni lola moshene belé ba no marambo na monde ndule nga Ans Lozolo to ebena Ans depuis lemba to ebana Ans Lozolo na mambu no ya bilamba pour Ans Lozolo c'est un sapeur Ans Lozolo est Sinac ndeni pour ça Caleb tonga vanda na Vemba pour ça Caleb abenga biso to mais biso to boya na biso mais Ans Lozolo attaque sapeur guerrier ayaka mouvement pour ça Caleb akoma film mo boye et senga ba sapeur ndefo ba jouango na film ande pour ça tala petit mo boya courage pe na ninga ba venir na ninga boya petit cause à la paix ne pas avant d'aller dans mouvement ti lelo pe makambo donc c'est un peu ça et ça nango te ke o pour Ans Lozolo obeta pas et pas présent Caleb à l'époque ngana obeta na José de Londres Sida Bilamba et ça ndega ke vende abanda ko bomba ngande na mwa ba ko rudimba o senti ke na Nzonzing boyen Nzonzing présent Caleb présent sobe ina Micho présent Caleb ina ba Ans baso jouer na ba na bango mais nga de Londres bomba nga na memela ke basaki na nenga ba ko rudimba donc venda beta na nga fokitoro donc amona ka vision petite parce que présent Caleb yo découvrir petso yo na ko kende na pe bona ça les peboué na bandenge mo donc c'est par rapport à vision donc ba leader na biso faut bazara na vision ya ko détecter bactère et lo kana mtazara na ngo fait na sontsone a salele belé donc merci beaucoup Mado Div Kwafi Mado Divaika Mado Div Kwafi la medo na kata Panama na balobi Panama soki Mado Div Kwafi razate veut dire Panama comme Djibouti Mado Div Kwafi Mado Divaika la medo mais na Panama na pe na Paris on a pe tango beta liso la Paris ba Chani Kabemba na nenga ba Panama en international jogo za na nenga ba Paris ba Chani Kabemba donc Paris pena et ça grand monde moni ba yimba tout Panam donc Paris pena grand monde puis na profiter na pe ça massa na ngai Blaise Matuidi l'international Blaise Matuidi mon grand frère propre Tony Boulakati la femme propre mon bala boya mbindo ya rosaranate Tony Boulakati l'enfant propre donc c'est mon moni Tony Boulakati l'enfant propre poussez moi muke ndo moni Mado Div Kwafi Mado Divaika la medo balobi sa Mado Div Kwafi na kata Panama et comme à Djibouti et groupe Sinac to yeba ko katang musique groupe chrétien et to yebité neti ka ndipo perda vision ni botika so na groupe chrétien te omoni question wana eza question mo boye oyo bato bazolo balobe le moni yuko neti yuko no chrétien te na moni nga yoza mutu ya ya vuvamu yoza no mutu ya simo imbango sko yo sani na groupe des chrétiens obenge bien nanu obenge nanu Simon kimbango Simon za komba banani Simon za komba ba chrétien te mama ba Simon kimbango yemo kombo na e Marie mama muilu mais Marie na suka donc wana za masolo kimenisme wana za masolo spirituel moni Sinac lelo yo et ça grand monde par rapport à la réalité à mambo belé Sinac ti lelo to garda au statut na biso attaque groupe chrétien moni ngai so bobi sous ba parents na nga ba fi na nga msunde comment ça la ke bolo ba o Sinac so peneni po so ba suspension ala zora na Sinac nde bokolo ba te par rapport à ba mambo mususu ke o senti pene ke lolo meki bo suspension ne na bona o so zo na 6 mois
de notre suspension si moi dans aura ba suspension mingi par rapport à te pona ça chrétien mais ba biso to ça ba tout monde et moi malas et moi poko bete la déplique tout et moi poko bete la Fabregas tout et moi peneti migolo bi na filer akangi makambu et moi poko bete le petu na ndenge mo boy na ndenge bien bete le pe robino mundibu parce que par rapport à structure na biso faut mon ami ba lo mbongo ba mari misambu pe asona ba sœur mari ba kufa donc ba sœur mari to zanga na ive na mouvement to jiwana sœur donc faut mon ami ba côté kuna ba aimer quand nous donc na ba ndenga bongo parce que mais pour ça Caleb ya ça Jésus Jésus Christ abo ya mutu te na parcours ya Jésus vanda na batutu na yo pe mutavuva muta église no ba Jésus mais ne bisayo pas bon souvent ndima bango Jésus te na ka église no ne bisayo mutu aroboya Jésus as inconscient des sœurs nanga chenine mabunda mikolo benga bango ben inconscient pour conscience à mutu ndele kinyoso tango boyi déjà Jésus pour Jésus ndasa maître de l'univers Jésus ndasa maître likolo ba maître nyonso likolo ba temple mais Jésus puis quand peut ensemble pesa biso batu o na nzela na bango pe batu ba croire na bango ba omona makambo batu ba croire na Mahomet ba omona makambo batu ba croire na Simon Kimbangu ba omona makambo batu ba croire na Kimpavita ngala na témoignage batu ba uta poto pour na décembre na uta roza na mbanzango na Loma na profiter na pesa ve na gouverneur atuma tubwanga prêtre na nenga ba Congo na dans na campagne avait et puis pas une timba Samuel na kutani na minele ba uti pena mikili ba yenkamba pour bazwara mabela nkamba et puis mai enkamba na tuna mindela na vous faites quoi avec de l'eau et des sables de kamba les blancs répondent oui vous les noirs vous ne comprenez pas les valeurs de Simon Kimbangu quand Simon Kimbangu elle est morte elle avait dit les choses qui est aujourd'hui elle est bon, comprenez mon émotion. Quand Simon Kimbangu est mort, il a dit que les blancs vont devenir noirs, les noirs vont devenir blancs. Par rapport à l'époque, toutes choses, quand on m'a faisait seulement les blancs. Donc, pour mon loco, pour mon docteur face à Ramundele, par rapport à na ebi ke osoyo kande mambu na lo bate Amanda Feza bondo ya Amanda Feza bondo motema be bondo mama bébé pro siko fere de bundes Amanda Feza na miso akata na fobi Amanda Feza wana ser na nga ya kati ngam na tout ça Amanda Feza na Willy Mosheni Amanda Feza avanda wana zana kin azoyo ka marambo na lo ba Amanda Feza leka émission aleke mission batuna Amanda Feza pesa numéro na yo Amanda Feza pesa numéro banana plus ya Willy Mosheni ya Willy Mosheni abenganga ya bi mais lola petite mobo ba théâtre wana manda na luka Amanda Feza tokuta na manda Amanda Feza sipela et puis le jour on appelle le jour na kutsa présent Caleb na Willy Mosheni donc omoni babiloko mususu tokolo lobara ngote lola Mosheni code ya Sinak depuis banda kala chrétien de naissance quand la botami na famille ba Kristo mais valeur nde ya Kimbangu et ça par rapport à présent Mobutu aloba que retour à l'authenticité na indega ko zo charge mobo par rapport à fait kota li sapé valeur ya Simon Kimbangu na mboka poto ba congolais OK to lola to débat to que non mususu comme souci ko pona yo groupe Sinak ça la groupe chrétien non groupe Sinak ça groupe chrétien ti le pasteur Flavien Bouyamba o aza papa na biso père spirituel na biso akufate aza en vie lelo mutu soye groupe Sinak elo ka liboso fo mata salongo au mati salon batali o leki na ba fermissement de ba fermissement pour nga na Congo de atotila o leki na ba fermissement ba landeli o marambutu normal si c'est bon au mati ba biso tout ko landa nini te pomoni ebele ba comprendre rater personne na personnage ba parents sem sou ba rôle lo la jouer Tu est-ce qu'on a dossier en tout cas dans ça
et puis biso bacomédien tolingani te bacomédien toza na bolingo te lobi toali na papa masumu na rate ya bino fois papa masumu aye koyebisa biso par rapport ya makambo po tosafilie na association na biso MTPC po tozwa bakarte na biso na kaka MTPC puis po tozala na kati ya whatsapp ya groupe ya MTPC po mama Olive Lembe ti abengisaka bacomédien biso sinak tokendaka te abengisaka biso te par rapport à ndenge babengeyelaka biso sinak bakontakte na président Masumu avec maman Mireille Mindondo que j'ai salué beaucoup de respect papa pena batiki ba bureau na bango baye po batalisa biso ke soki tosala bongo eza par rapport ya mabete par rapport ya ninité po tosala contacter carte ba chango na $5 et puis enregistrement eza nango $10 mais carte eza bongo nini chaque année beaucoup oko renouveler na ba artiste toza vraiment na bolingoté omoni eloko o ser nanga sali wana azaki na idée asala ngote mais ndenge ka ba français balobara si la poule si la petite poule est rassasiée de la marmite c'est que ma mère est dans les dents donc moi na soso ratondi na nsungu c'est que maman na e a nassé donc si les enfants de poule est grandi et rassasié c'est que la mère est dans les dents. Bon, par rapport à ça. Donc, ils ont une intoxication, des intoxiqués. La sœur, mais quand on a une personnalité à présent, Caleb Toukeba n'a papa. Tous à la vraiment réaliste. Tous à la vraiment batu au pena basa pena batu. Lelo au théâtre congolais et Koufa qui n'amboka au Congo. Grâce à présent, Caleb Toukeba natalité et l'oroni n'a qu'au sala. Nzonzing ezaki sunde ezaki te. Nzonzing est comment qui ba producteur basila qui pour producteur akoya salisi film na ya bengisi ba terre ya sali ba dépense mutumo akene na Chine asoli na fule lukisu asoli na mama do kitoko ba beti container ba cede et awa ba te kango na ba fobala ba producteur ba perda Nzonzing pende sila ki ba terre ba komya ko lela contre Nzonzing. Donc et saboter l'artiste na bandenge mobu na bandenge faux mais président Caleb attaque ibuli c'est idéologie c'est habité na créé Sinar TV a créé Sinar TV à partir YouTube tout le monde a qui Banzonzing ezongi Banzonzing plus tout le monde va ser na bi pechanga bazongi na actualité basi la diata badadi kitambala ba président Bobo Manoko do une grande équipe au pena qui tikale na kin po bato bakenda poto bakaso ndike bakenda na Nzonzing pour une grande partie de Banzonzinger bakenda poto loka ba José de Londres ba Ansuluzolo ba Sami Mokili ba Pofirenze ba Duche Kapanga ba 2 minutes ba Janify donc wagon wana ba Meta Pinga ba William donc une ba Manda Feza donc Manda Feza wana penda kati Ariashu motema ya lema donc ba Ariashu ba côté ba Mikili mais siko donc et ça en réalité mbanze salagni Nzonzing et salaki daye de pour ça Caleb azongi c'est Nzonzing donc ba comédien photo e barana no valeur ya moto pour mon groupe Sinak lelo eza léopard ya ba théâtre nyonso ya Congo tout que moi simalola il est président Caleb azara na agence voyage pour ça Caleb président Caleb akotika la Rosala na agence ya voyage autant moketo moni $12,000 ngo yazuli batumbonga batapasi yebi yo sa théâtre oyebi makambo ngo nezaka ko $12,000 eza awa surtout moi moi si pe susu kana lobi théâtre kufa $12,000 batamwa si pe na ndengwana ndengwana le kaka ndengwana te omoni bangonde baboma théâtre moni $12,000 wana eza nango ya monako eloba manango ndetinga na fanda na ba patron loka petina ata lele kilanga kadi mampu ya prêtre $12,000 pesa nango ya déjeuner et ça par rapport la viens prendre $12,000 va déjeuner mais est-ce que ils à Barcelone omoni eloko ezoboma ba petit na biso eloko ezoboma ba ser na biso eza trop vitesse trop pressé Barcelone ndezana aluki likambo côté mo bona na ko lukana noté par rapport à que moi na vie oko sa no msu na raison na yo mais raison na pe ko luke comme misoto et comme misope na tort donc il faut que ba façon ni no ko memela likambo Barcelone a memi likambo na nenga fokitoro ngata ke chef de guerre ya groupe Sinak ateke soda après ça Caleb na yoka ki yango mais non mais là pour moni mutema et soukaka donc mutema sanduku te donc ma cœur est rassasié de la parole de Barcelone parce que il a beaucoup tutoyé mon président par rapport à l'écrantino elle parle à l'écrantino elle parle des bobards elle parle des conneries pour ça Caleb n'a pas une agence de voyage
président Caleb na ministre on a groupe sinon toi les 7 groupes autos voice ba te belé non na nenge ya bactère na biso dina na uto uta poto na din mafinga dina na chocolat chaud la douce dina na uto uta poto dina na beti 18 jours na mikili azoki ba fisa na azongi yemo président Caleb ana poto donc et ça coûte mwambolo bate ba ans ba na ba poto donc pour ça Caleb a sa chance de voyage te mutamema batu na poto ça papa edi kilombo mutamema ans na poto pesa Caleb mutamema batu na poto ça et ça papa edi kilombo te omoni mutamema biso tu na sina na ba duchesse na ba ans mutamema biso tu et ça pour ça Caleb ndetinga na uto beta Dubai malgré me na nga bibi nkoso ya papa vita mampuya asolo la yina bandenge mabo ke lola beta Dubai mais au fond omoni nyoso to soira ndeto na sina et ça grâce à Caleb. De soto zara na personne ba sinta c'est le lelo comment kemba bala ko c'est le comment omoni bes o hérité watana bazara na ngota ngazara na wenge yango esa te bes asa na ngolelo omoni ba leader auto zara na bango hein basa banzambete basa pe batutoko talela bango fond de cœur te mais kozala na nuka pembeni na ye kozala na nuka na ye et ça déjà eloko mo boy yonde mo fo luko créer ne ba Nadine mafinga la douce ba se créer ba Sarah Masala lelo ba bete ba Dubai na bango ba bete ba makambo bino ba profiter quand même ba Dubai wana ba pota 18 jours wana ay comme ça mon agence pour récupérer Barcelone 12000 et les gars ndenge e ba na mo vena biso mudu madanga et les kino ndenge frère généraux omoni président Caleb asa pas asa responsable à sa perte les autres c'est bako soyo ba menu ba meliso whisky ba meliso vin na sima vin bako tiso d'intoxication mais bako tiso bilo mo bo ko sani non parce que azana bato baza sima ne bato maintenant lobi quand les enfants de la poule est rassasié dans la marmite c'est que ma mère est dans les dents. Pour Barcelone, un respect au Ghana et Barcelone. Na façon au Ghana et Barcelone. Barcelone a quoi agir bon côté et pas président Caleb tout est bon. Et pour Barcelone, à ça moi na o ya président Caleb. Mais et ça qui est explication batu bazana c'est à Barcelone na bandenge mo boye et ça la mabe Barcelone lelo oyo alo ba marambo. Tenabi ate. Batu bazana sima Barcelone pourquoi ye Caleb batu bazana na baninga ni ba comédien. Ba comédien balinga Caleb te pas le ka bango tout. Il y a un comédien monté dans Congo l'équipe Caleb na vie, il y a un comédien monté l'équipe Caleb na stabilité, il y a un comédien monté l'équipe Caleb na mambutu. Wana selon yo. Wana selon et puis Caleb lelo soit kufi Caleb ba le kanate fete ba cotiser Caleb mbongo o ba sangise la Caleb mbongo rien. Caleb lelo kwa neko sala maté. Selon biso tu comédien ni lelo na Congo tambo na arrange. Yo mo posa journaliste c'est atamba route na range rouge ya sundola kala. Ah sundola ngatambola na range. Range ko ya tambo na ngoza range ancien modèle et ça va range pour ça Caleb autambo na ngote pour ça Caleb autambo na range ya sport range à lelo wana bambongo ya zokana ba agence nire ya c'est wana ça bambongo kuta ba agence wana ça boulot au sinon to ça les seules chaînes oyo na Congo na mambo théâtre après ba chaîne oyo ça ba ndeko na biso ba esepelisa ba fait na so ba soro mabia la pe ba kanga makambo à part ba Top Vision, Sinar Télévision et ça on est les seules chaînes où valoriser culture congolais. Et là on est ça la présent range na sombango na poto. Mais mindele batala wabi mais comment un citoyen congolais tu ne travailles pas dans le gouvernement, comment tu peux balkaniser les ranges revers. Donc on a arrêté présent à l'Europe. On est interpellé. Pas ce range Mundela Kangai. Oh, président Mundela Kangai na ndenga Mikeli. Mundela interpellé, on a fait l'interpellation. Elle est venue au bureau central. Ba solo la na Mundela bi non. Veuillez le rassasier. Elle travaille, ba bêta site, ba moni ba film, ba moni penate. C'est un artiste, c'est normal, c'est un artiste, c'est valorisé. Au moni lelo Barcelone et loko ya sali. Aye ba grandeur ni na problème ya créé.
pour y lobby mamba 12 000 balles na 12 000 balles na ngamono sinde to aussi son émission na kota na chambre na opesa 12 000 balles na opesa Barcelone na opesa yo OK pesa ye nga opesa nga yango te benga Barcelone yo pesa mbongo na kipesa Barcelone ça va na ngamono benga par rapport ya kilokutane o ya lukia kosela parce que réputation ya boss nanga réputation ya patron nanga o ya baby si poto na ba image nga na sale émission ana fingi mutute otuninga mambu nyonso na répondre bien par rapport à batum suku ba luka ba polémique netika ke nga na landa ans na bandenge ba bote nga na kana ba mai na nga inspire kana ba mai na et ça va que tous autres travailler groupe moko donc na répondre nyonso normal mais Barcelone faut les caper na te va s'excuser pena presa Caleb limbisa ngai par rapport ya bongo ezala kingate ce sont des intoxications Caleb c'est un responsable kota la biso na balo la micheni o ve na biso ke sandolo bakoko chumba o balorotaka na nzela lelo pe akoma valable donc ishinga pemba pena savana na boy 12 000 balles et puis na Liban donc yozo confirmer biso que il y a des ba comédiens au baza sima dossier ngana confirmer ngo ezana ba Caleb te ne baptiser Barcelone pour baluka moyen ya ko ridiculiser Caleb ko ridiculiser présent ngai ngala sarana batu na solo la rapena batu yo est au cours détail biso ba gère baton un somo na ti ba ko bato tangi no kombote te ba chara batu wana basa batu oyo ba luka ba déstabiliser na presa Caleb na ba mambutu ndetika ba déstabiliser barali na biso na mambutu mais Caleb ataki asambela kansambe oyo Adonai po biso to bomba na pa Adonai Adonai yende mukolo makambo Adonai yende mtaleki bango tu ndo monake bento sika babula moto yo po biso ba kal tu ba chela biso simba te ba uta chela biso kal tu suis chaîne à télévision puis na Star Time tu frappé na TNT tu frappé donc ba lukarande ba combattre présent par rapport ya étoile et puis lumière o ya zanango donc ba tout bo bundi sakale ba bandi bundi sakale bleloté ba lukela Caleb barande belé ngana solo lina Olga Kuleka Olga Kuleka lumière à Toronto Olga Kuleka la petite Oseble une fille qui ne parle pas beaucoup à la démarche d'un caméléon Olga Kuleta ya sarana ba Honorina ba Diglo enfin bango ba ensemble Olga Kuleka ya sana Canada abongo na Toronto ba Solange Mouya coaching mais na solo lina e atali singa bilola nga na zoka ba message belé awa par rapport ya batu mususu nde bazolo ka ba intoxiqué et puis batu mususu pe waluka ba komisa likambo grave eza bino bande ko na biso internet par rapport ya base par rapport ya mambu mususu tango boyoki likambo ole bino pe boluka bobo mamoto pona omoni ba biloko et dimna rappel valeur na biso ya culture na biso ya Congo yo rasko na to speak bino bien ni affaire ma mongo ya pour emo bimbo ménager biso na makambo o bino bo pelisa moto non ozo comprendre Barcelone yemo ko moko makambo asali émission alors lui oya ko ba monde ati batali ozo comprendre alors bat bayoki Barcelone faut pas yo ka ngamba Caleb ezaka nengwana pour même kutu muyibi soka yibi so bokene na justice ba otika ye pasamba ozo comprendre si ko tambet bayoki Barcelone faut ba yo ka payer moko Caleb aloba Caleb na poto na Congo to lukane to bino Caleb pour ça Caleb a auto tindela nga lien à sale mission na nolita mboulessage na moni lien na bi que pour ça Caleb a intellectuel ako excuse ako réagir bongoté pour biso mona na groupe Sinax nde tozalaka wana petit nanga Honorino ayebi yango ke ata mutu moko ataka na retard à salaire biso tout wana salaire na biso normal présence au foot biso normal mutu tout azo mbongo ni normal ngana utso bota ngana utso bota moi sinanga utako bota na nenga ba Césarien na nenga ba Kinawa Pamela ke se ditumone lubanzadio petit peu malgré bungalo mais Fantomas Azarias. Pour ça, Caleb a salima solo. A benga maman Yvette Lumbala. Moi, ça fait 900 corneilles nanga. Mère yo maman Yvette Lumbala. Ya sa biso ya mo ambana lemba. Pour ça, benga mère a salama solo. Santi ke ba mambuté les kapepele ba maman bibi nkweso. Mu konsa dodan tout le lo ba dodan ekomi o dodan source dodan maman bibi nkweso. A solo la ba marambwango. Donc ezate ke ko bebi sa personnalité après ça Caleb pour na bambongo moi mike ba $12,000 $12,000 ya mbongo surtout que na boko artiste ya Congo $12,000 ya mbongo mukete to saboter arna to saboter arna Congo to négliger valeur ya arna Congo te artiste to na mbongo to so ina la te parler na ngeko sabo te soki yo za ngo ndenga me mutni o sute soko tete meto bimina na caméra to le kanda ko artiste moko wana ba artiste te ba ben conscient au mona bango baza bandako ya YouTube le bandako ya eteko donc tout le monde a été auto ça l'émission mutamtana na vie nae comme ça que na $12,000 ceux qui pas na $12,000 dans bon muké mais pas artiste
suffisant bon belé parce que ah na Congo to ebi passe ni artiste amon na pour mbongo to ebi parce que nzonzingi za souté mais comment ka vraiment ça kutu ba nzonzingi ya likelemba ya jouer na film na nga peso yepo film nga pe na yo jouer obi makamon wana eza bango ngana ku nzonzingi na kenda te nga le sel nzonzingi na jouer ça quand nzonzingi na biso mo ya sina OK première été lola pona kusukisa pona affaire o ya ils ont fait kopesa bato passe na motema soki eza na conseil yo kopesa président Caleb atalo pona dossier oyo ko bani ngai dossier to conseil na kopesa président na nga Caleb eza ke président a valorisé art lelo na Congo a valorisé ba artiste ebele po eloko lelo sotali la fille du serpent aza Elise aza artiste surprise a valorisé lelo na baningi mo bomoni kobimi donc elo na ko sa prise atala rapé batu nini oyo azopesa confiance batu nini oyo azoluka adi madinga na ba mama tolur mon chamboli équipe pendeza mamini alu yaye on est pour valoriser culture congolais pour les soucis na ye pour valoriser culture congolais conseil pe na kopesa serre na ngai ndeko na ngai Barcelone attaque serre na ngai artiste lokola ngai musala rane musala mo so to ana lisanga na biso Barcelone bato ba boki ya biso na bato ba boki Barcelone aux intellectuels combo noti le comme autant à mamukile bio Barcelone et ça par rapport il y a Moussalo Salepina par rapport il y a éducation au lot en famille donc il y a une fille faut avoir la doute pour connaître la vérité donc il y a même par rapport il y a makambo moko boye relation ya yo na Caleb et beba na baningi mo boye yoko ya na makambo Caleb et relation bébité Barcelone a fait ça Caleb en salle d'émission en nexo en salle en salle d'émission hors de métier hors de bar marabutu des alaki non parmi karabaninga na biso pour moni lelo muto boma congolais ezaka congolais pour congolais to yokana ke to bimisa candidat commun ke ye wana nde biso to soutenir poto take batu ba mbouye biso mais bakenda na Genève ka ba congolais wana bango na bango nde babe bana oh rendre zaïgi biso na FCC mais rendre lele comment cash na la muka donc ba congolais za na ndenge na biso ça par rapport ya biso yango moni lelo to longwe na ba d'Afrique pour ba mitu na biso ba congolais zo sala bien te Barcelone prendre des conscience ko beb sa carrière noté président Caleb azala na susu artiste et comédien te président Caleb akoma producteur et puis akoma charman et puis groupe Sinar ezara sous groupe théâtral te groupe Sinar qui comme maison de production donc ils ont dirait oluki problème na Maître Gims na France ils ont dirait oluki problème na Johnny Hallyday donc Barcelone fait vite veuillez rassasier les pardons parce que tu as touché là où on ne touche pas $12,000 chez Caleb c'est Foki Toro tu as des images que tu as tutoyé tu as injurié mon président mais par rapport à la personnalité au moins il est fallait kangisi batebele pour na marambo mais pour ça Caleb nabi ki azani chrétien ko kangisa été de fali so le ki na te volo baba mambu ne bodi cap aoni atisa de Barcelone na ana kasho na zana ayo kangama mais biso take ba chrétien toko le kisango na ndenge ya libanda te photo le kisango na ndenge ya bana nzambe pour le kana ndenge ki me donc Barcelone prendre de conscience cause à l'inconscienté. Merci beaucoup vraiment c'est là vraiment na ndenge vous êtes tout temps ya oswana biso affaire comment ça passe mingi vraiment mon président Caleb Bikas ozali ba mo mais il dit que nous ça nous attend on réfléchir on message OK makambo pe na ndenge mbamba monter quand Barcelone na petit na ale kinayo vraiment ce qui s'appelle ninga ba makambo ikendele ibandini yoso na leki nayo ça la bien Barcelone pe so ota la biso na mission des aboué tikala makambo mengo na ndenge mission parce que masolongo ezaki na ndenge milite donc il faut que tu percuter mais faut que tu le Barcelone ko sanga avocat lukata avocat na Rome mais mata Caleb avocat na siko moni Barcelone ko sana ba avocat mais ba avocat Barcelone ba moké par rapport à ba avocat Caleb omoni lelo oyo Barcelone a ici quand tu as kangisa Caleb na mboka au Congo te juste ça comment ils te par rapport à nini mais bref na ba mambo belé ezate justice a Congo ezali état de droit président na so Félix Tshisekedi a biso état de droit Solange Mou ya yemo tout le temps sur le sur l'état de droit maman bibi ko so ebi mambo état de droit ba mal ici ba ebi sur l'état de droit mais par rapport Sugoya président Caleb yene mutana ba coaching ana makambo nyonso donc et puis papa na mboka o hein na mboka o na ba comédien ni no aso défendre
culture ya Congo le roi Pressa Caleb. On est sur tous les comédiens défenseurs. T'es mon côté, Moutaleki Caleb, c'était nana na chaîne de télévision. Nana attends bana rage. T'es Michael, ça pour faire ce qu'on a chaîne de télévision. T'es Michael Jackson. Je suis à notre choix de guerre na chaîne de télévision. Azana ma chaîne na yo. T'es Azana makamune nyoso babilo on nyoso ba ko. T'es comme les athées. Après la site internet mais c'est normal. Omoni ça il m'a envoyé au patron et artiste comédien Bouboué. On est à makamune ça langage qui na vrai normal pour ça Caleb pour ça mutalo baraté au moins ça bazuka qui Caleb qui Caleb a payé un chaussée de Londres pour les mission na Congo monika ndé Caleb asala barrage pour que ne poto goya groupe Vanda de là ne pas qu'il n'a pas ya akenda poto ya bien sûr groupe standard standard et Koufa standard wana groupe nangai wana ça groupe nangai est-ce que standard papa Maman to le belango sima na betelo source ya José de Londres de Londres ça kenda poto ngai José de Londres ça kenda poto ngai José de Londres wera tika na poto de Londres comment on lela na bisa fait ngam na toute sa fait na makambo na bisa fait batela kimio ke poto va kenda poto de Londres kenda miki les grâce na ngai de cette fonds mon comme ce poto ma pota mo wese ba pote ko kauka te de Londres yebi ke lola mushini giri bango tunde ba na poto ne zata anstia bali abi ke te wana soda wana kimbangu mvuluzi wana pena ke Kongo dia totila kisimbi ayebi mneke te lola boyeboye tinde ba na mikili wana et ça ke ba parcours ba ya ba bimba ba so ba chance na bango ba kenda mais ba le kanga ne lo monte bango tunde ba sakana ba le kanga ne lo monte tina kanga mana Pressa Caleb pona tala na ba groupe nyonso na ko kende wapi nani akoza pena président na ngana mona na nga mutu te Masum de Brende akoza président na yo te Masum de Brende akoza président na ngana MTPC nanyo ça akoza président te ça akoza président na ngai te po ça ngana no parler na ngana structure no ya salon na salon ça boité parler na ngana ça boité ko landa immeuble wana tonga te wana ça bateau lukendi la asomba parler ko ta pembe na mayi moni parler na zongo na ba fo bala atonga na ba moyen âge mo ya ba misi mais pas mise à ça ne valait au comme no terrain mo ya 100 $, mais ngana limité so beti parler o za ba valeur ba 10 millions ngasi ko na limité en face à Monisco yesiko asa pena siko voisin ya Kalamo donc on to ça ningi morote Barcelone yeba côté ni no touché groupe Sinar que ça groupe cher ngamorolo la mocheni na s'en charger na pesio une semaine soko continuer ga ko les kaka de mission Barcelone wana ngamo na ko s'en charger nango et puis na ko tumba $12,000 na 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 fana kala ba Olga Kuleka capable de $12,000 né bo pesa pe yango to moni pe que $12,000 né yango yo te 12,000 wana ça archifo donc bana poto bana monde entier confiance bo mesana ko pesa Pressa Caleb groupe Sinar boyebi bien être chrétien dans la vie tu fais partie toujours à des bagarres parce que il y a beaucoup de gens qui voulaient déstabiliser le nom de Jésus, déstabiliser les chrétiens par rapport à notre image, par rapport à notre réputation. Pressa Caleb, c'est un grand personnage dans ces pays, c'est une autorité, c'est d'abord honorable. C'est d'abord honorable malgré candidat malheureux. Malgré malheureux, mais c'est... Ah, 2021, Marambo Ezali. Moi, na lemba, moi, na mwamba, mais ba voter. Te ba voter Pressa Caleb na mwamba, wane sa ba source na biso ba kolo di ba biso moto yebi. Olga Kuleka yebi ma solo wana, Claire Mechola na Belgique yebi ma solo, mais bana poto, hein? Na yebi ke mambu na lobby, est blessé bi ma pe ba moni ke blessé bango bana mo danser, esquisser lo la chaîne na uniquement pour na défendre président par rapport à ndena yoka ke ser na ngai na dégâts gafele fait ko so ngise ba contact na ngisa rara plus ya Willy Musheni hein plus ya Willy Musheni 85 38 79 068 plus ya Willy Musheni 85 38 79 068 wana ça ba contact alo la Musheni ba ko niveau benga ma ko solola par rapport à Philippe deuxième plus na otumbande $12,000 destiné mama bibi poso ya papa Vita Mapu ya Chani Kabemba na nega Paris international Jogo. Donc Olga Kuleka na Toronto, Olga Kuleka na kata Toronto na robo sanate le VZ Makiadi Z Makiadi libulu mansengele na kata Paris, Mama Charlotte Mbakani na Luanda, Pamela Kitumwene Libanza de Makiadi, Claire Mecho la beauté plus l'argent, première dame de Belgique, Claire Mecho la beauté plus l'argent, j'étais sali. Il get salon en direct de Luanda.
Chiré c'est bon de nationalité belge. Chiré c'est bon de nationalité belge. Entre nous le parent belge. José Leland décidé de là-bas. Mike la Duchesse. À conférence, je vous salue tous. À ma passant, sauf rien. Mais et le réseau salanga pas si ouais on frère Patrice bah ouais les leaders ça poingue. Ok Fwenge Zarana moi frère Patrice. Ouais randa iba frère Patrice Fwenge. Ouais ratsabe ka Fwenge. Na kelela bamba tsi ba momi basinge na lingi na mona. Fwenge yo. Fwenge Zarana moi frère Patrice. Pour frère Patrice pas imba Fwenge na bonsambe. Moya mene ya la Fwenge. Fumu Yesu Fwenge se. Moya mene ya la Fwenge. Ok, merci. Pele se fumu Fwenge se. Merci beaucoup Cristiano. La profite pe sa mote na Mado Div Coiffure la main d'or. Balobi na kati ya Panama sa Mado Div Coiffure Panama comme à Djibouti. Mado Div Coiffure la main d'or Mado Divaika. Bambote pe zali grande dame. Babi anniversaire réseau continuer car anniversaire donc nango ti nati Mado Div Coiffure. Na moni bongo sou Tony Boulakati la foi propre. Mombalo aboya mbindo. Tony Boulakati la foi propre. Amanda Feza Bondo. Amanda Feza Bondo ya na moko ya kati ko sakalate Amanda Feza Bondo motema ya Abe Bondo mama na bébé pro Aria Souleye balbi plus Aria pro Aria Souleye motema Mike Lema bambote paso zali Chico Pere de Bundes bambote paso zali Didier Masuki mon ba mande papé mon boss Didier Masuki mon boss fait des retours ya sakalate moi tamo rezala ki mesco des retours deuxième Michel de son ça depuis to zone makasoro avis du public donc tu es là pour nous masota o ya number 1 na ba chaîne donc moi on bezate merci beaucoup na Coco Dema qui na réalisation pour mon émission l'équipe ba condition qui toko boy merci beaucoup à toi mon frère Coco Dema le meilleur de Kinshasa Coco Dema double co donc il s'aligne et lengi au safinate donc Coco Dema en tout cas tant on a beteli cela Coco Dema les maires de Kinshasa pour Coco Dema mutafilma film à Kiriko si comme on a Kiriko à Kola yango pas za muindo po ba na famille moi donc Coco Dema international babi la foi toujours Coco Dema image de mutasali ke bomo na mipenda yo ji mipende oyo mona la raté c'est grâce à Coco Dema ya Willy Musheni papa bazoti nanga na finga yo soit disant que code moi lokuta bimi oh yende le véritable code mboka ya Willy bazen tostika ngapo na mutu ka fe mutu ko tamp na tambola na mutu ka tongo eloko nini bako intimide nga na Congo lupango na somba tongo ndaku na somba tongo bana eloko bako intimide nga te pona boya ya Willy Musheni naza fidèle na Willy Musheni Maman Bibi Kweso, je suis toujours fidèle avec mon président Kalem. Nous sommes batongo, sauf quand les paiements non sont batongo. Les paiements déjà na somba. Paiement na somba ngo pona ndimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ata na kufi te oh, na bisa yo kimbangu comme ne Simon. Maman kimbangu maman mwilu comme ne Marie. Yo no mélanger. Ntana so mélanger te na ta l'histoire réalité au comprendre spirit ou au comprendre écuménisme. Merci beaucoup dans monde nga kumena na suka suki monde lo mo sala mona tibata ba c'est pas secrétaire qui comédien to tikelio. Et lo na sala teke bana monde c'est bana mokili mobimba artiste na bino yeyo $12,000 c'est rien par rapport à l'artiste boyebi bana monde c'est Olga Kuleka li solo na zobeta na bi ke kopesa pasi mais et pesa pene sengo un vidéo chante tout le temps pour son enfant. Bébé marche pour manger le poulet. Quand bébé était à 1 mois, on chante toujours là pour bébé. Bébé a compris que on chante pour moi, bébé marcher pour manger le poulet. Bébé aussi a marché. Bébé a compris des choses. Bébé a compris que son papa ne marche pas. Oh, son papa était handicapé. Bébé a chanté pour papa. Papa marchait, mangeait le poulet. Et ça, li solo to beta na nenga bakinini. Par rapport à Masonika, ba Joski kambuku tabasalagine ki Jean-Claude Van Damme na ki shingam pemba na bangolo. Ba yo kosuna pena miami nya smole kana fantrikil. Ba buledok ba ko sa lambio na Ninive. Po ba dive fu lampungo ya Zarias, mami nzumba pe ya Zarias, moto gashi pe ya Zarias. Mais Olga Kuleka mutako sala damson lambio zimwaka Olga Kuleka na nenga ba États-Unis na nenga ba Canada. Erkil Mokobe na chacho tetraseki na Tanzanie na Buleka Olga Kuleka Zarias zimwaka ngalema Mokobe no sakinde ki ba dive fu lampungo ya ngolo lambio. La salagine qui yangolo lambio ko vidéo na dona beja Argentino na Petrus na ngalema atwa carte ton presse Petrus au Venezuela na ton presse Olga Kuleka pe au Venezuela talara Cheribe à Toronto Olga Kuleka na salagine qui Petrus 50 cents a dona beja ngai ton presse na mission na Cheribe
na parlementaire na Petrus Nabi Yolo Ozarias Foki Toro ngalema na parlementaire na Yolo crédibilité yo jwa cartato presse alete chombala kashogi na Selembao na pesi mbote na batu nyonso ba soutenir ngai na bosanité ya ngai ya motema hein la fille du boss hein bébé Esther je t'aime beaucoup ya Willy Moucheni Olga Kuleka mon président Caleb Tukeba na balengisa yo te ba intimider te ba krechaka yo pour les karabango c'est Lola toujours Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Tekuna Ghana, Zaku et Biso.